na Top Afrique, Afrique étoile émission. Wenge bimi 93 kala ebwingi tout le monde ati banze moni wera azwe nango trophée. Faut la clair. Tolinga OK na makolo po anigete phénomène nge makanda lo barate awe la raté ngo bato mona yo lo ndeti on est na kati ya wenge ngo ba problème ndenge bato bakendaka nango. Voilà. Aza muto miweli sarate. Na Top Afrique na émission Afrique étoile. Ba pesa wera meilleure chanson de l'année. Et Afrique entière mobimba. Ba pesa wengete ba pesa wengete ba pesa na tube na kati ya disque ya mouvement. Oh non ça si a wenge. Ayebi ke émission Top Afrique, Afrique étoile, wera zo trophée ba kenana JB piana. Bato ya recruteur na chanteur nino ya recruteur na wenge musique 4x4 à l'équipe Blaise Boula. Parce que Blaise Boula mutaya na JB piana. D'autre part toza na makambo nyo soto. Tant ya zo lo babongo fatuna kaka banani bakuta wera na wingi. Abanda kotanga bakombo. Pour réquiter batu c'est trop dit. Voilà. Banani bakuta po parce que dalaka bokuta kiye. Po ya zalaki nani. Po beaucoup batu tout bokuta wera. Voilà. Po ya zalaki nani. Ça bien de fongoli piste wana wera encore zalaki nani voilà. Azalaki nani po bino nyo tout bokuta. Voilà. Tango eza na makambe belé to betaka. Il faut tout dans la réalité. Ngala beta li solo mo be vrai. JB piana ba oti na veni lukula na bandal makelele. Ba ye kokota na dibaboma place nini ke a remplacer leki ya wera machiro qui fa. Il y a plus de choses graves on a le bara déjà qui était mère ba piano a yebisa wera na ye kokota na veni ote pour la mwana nga comme musicien. Na lingi nanga na lingi te ba bi wana ezaki orchestre quartier ya ba masolo to do beta o bato ba beta na masolo tongo boté déjà esprit auto kende eloko nyo tout ekolaka voilà de 83 JB piana tongo ba ye na dibaboma après avoir to ba photo da fier na wenye yango banda nango nem de fuliwe wenye soki wera zate pourquoi ba nego matin na podium te abane oyemba te soki wera zate mais bi jibe nem to alobaki ye nem to sima mokili lobi oneza na makambo non toza na makambo eza soki bomoni eloko nyo to ndenge ezalaka kopesa mutu kombo eza te ko reconnaître mutu kozwa ye kopesa ye sens na vie ya miso aba ya bato oyo eza très important quoi tant ba réalité ngekendaka bongo Tade de Montekile et comme que oh yemo yebisanga Tade a compliqué vie na etala voix boye ya Tade des fois qu'il n'a direct que pas compliqué vie à Kojak la Kojak ça Tade parce que nga on ne pas Kojabela yemo wana yebisanga que Tade c'est idiot quoi ah ta no tali sama kambu tala boye place chanteur oyo abetela ninga ba témoigner jande Tade ya Tade parce que pour na suka nango abaka ke suna mer Reprends. Alors wenge wabi wenge bazo boule yo solo orchestre wenge zaka makaba na masela n'interne te ba ubeti concert ba interne babeti folie solo voilà babeti solo c'est le star ezali concert ya droit d'entrée ezali orchestre c'est le star kombo ya wenge e uti e pa ya vie carré la vande batabeta masolo abeta masolo bang ole kebo kende vie carré ndatalisa wera na aimé ole kebo zara na c'est le star tala oyo libaya o ngana repasser la bilamba nanga o komo nango wenge voilà équipe a wenge pe ego sa nini ego bima parce que so otali ke vie carré otala bato nyoto ba témoin bazali ba ambassadeur ki jabron bato nyoto baza to sola na bato a sentiment te ba sola makambo o bayoki ya muke ko ale makaba eloko o batebele balinga obetaka déjà lisolo na ndenga fo japonais tanga ke pote komi introduction wana ke muta interpréter ki ngezalaki ale makaba makaba muta interpréter on a studio mais TCO ya salaki a utaki nango na station Japan po parce que dagi soli sara jakula bango nyonso na basomono bango nyonso ba uta kuna na zulema oyo abina na clip intervention rapide azalaki lokwa ya ndeki neve ya rajakula ya station Japan. OK. Yango mona rasiko tango bato balinga ba betaka lisolo ba panzaka biloko na bango tsike daka repas ya panzana. Repas. Tango lebi ke nzembo na nga mololo ebimisa wenge nzembo na nga kine bouger ebimisa we ekofima to sola. Mutabo yango pe sikoyo baboya te na ndenge ya Kinshasa. Oui. Mais na ndenge ya Afrique mobimba c'est tibi moko weraka
Kala Iboué na Top Afrique. Si ba mulolo bimana banini wenge bana en Afrique. Ah, on a total ça yo. Nani akoma banzembe belé na wenge. Wenge za la beto kena. Tant basali bouger pour batte bien en disque mulolo disque bou, ya bouger. JB Penaché. Mulolo. Atie, la fille du roi. Atie, Kolo Bidje. Trois chansons. Voilà. Oui, avec le côté ça rumba na kati ya we, ya wenge. Oui, on est côté rumba na. Parce que Niki de seconde nzemba rumba, les restes les banzemba basse. C'est bien. Merveille à tous et à toutes, c'est bel et bien Dielo Mata, la présentation. Je reçois pour vous Konistar Bibliothèque, qui est na bengaye, yesogaye ming zapoto sur la masolo Italie, wenge musique à 4x4, pourquoi pas tout sur la paix. Mambo Italie, Weranson, le roi de la forêt. Mais en fait, je vais passer la parole à mon invité. Quant à moi, je dis un grand merci à Sharon Zazu, à offrir derrière la caméra. Pourquoi pas dire un grand merci à Arnaud Matoumon à la régie finale. Là, je pense directement à mon boss, M. Clovis Fipa, Moté Maman Doris. Un grand merci à l'âge Guilan Fipa. Namonia Bruno Lubika, l'argent propre mon soin. Il y a du Djongo Leimen, t'es avantageuse pour toi éternel. Un grand merci à Chico Lubanda, des fois maître, big dédicace à vous. Namonia Sam Koukou, le nécessaire. Ya mama aimé, namoni Olivier Lunyanga, grand pote na Nenga Mkete, à Gaïtali Pamoto, les snipers, et puis Rodrigue Maten des Masters, il y a Aziza Lukusa, namoni Moussika Jires Peugeot, Médio Joker, surtout sur le même langage, la Sharon Zazi, a bien déjà invité Nanga, il y a Lelo, Konistar Bibliothèque, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Dielo Mata, Tolobaka, Ekenda Batou. Et tu là toujours vraiment Batou. Ngambouabo, moi, il toujours ma belle. Merci encore, on a boss papi Matalata, la Matos. Il y a Nadide Matalata, la Dodo Maziza Moté, ma Valentine, Maziza Nakatsa Bilbao. Et ça a toujours Bino, vraiment ma meilleure V. Meilleure V, encore, on a Ange Bokato, là, vraiment les petits Tando, Doudou Tando, Papa Nadouli, Adogi Kolo, Aeba, Kobate, la Bino, vraiment Herman. Mibo Tanzambe alors a facilité Nyantois ça vraiment toujours très bien. Merci les sous vraiment à Claude David le mystique qui kolo aiba kozana motema ya Nadine Mingiele do qui ekosala biso bien so na moni susu mais si tu es du monde grand prêtre Pexi Tumba motema mère Wabelo a outil déjà Rabat a Rozonga déjà Paris pour refêter na balifante na bakoko ekosala biso bien. Merci les sous na bokasité à Kolo nazo mona vraiment na Blackis Makamu les gangsters de Paris Kolo aiba ko battre là vraiment Rizibou la Fierita bana matete, ennemi de la galère Gegem Pai. Vraiment Bordeaux on a calamito géré en place Yasuka, Tokoyi ko balancer vraiment Joël Pitou Manzi. Était pour l'agence avec JB Koumalouta les pétroliers de Dallas, Master Atmosphère, Guy Beko, Blanine Beko, original et ça habite toujours très bien. Voilà, merci beaucoup à Konistar, nous répondre à l'invitation. Poto solo la balobi ya olobezali l'autre photo ya mbaki yo pesaki makanisi na yo pesaki ba argument na yo ba retomber monsieur Zali ba tuya tinda ba question na bango poto solo na yo tout le monde a déjà pour ngai na ngina ba lelo bande ko bazola na pe biso ba belé ba comprendre na ndenge li solo ya plan wenge mais tout solo soit entre wera na jibe parce que to beti solo wenge musique 4x4 to ke na mingi na wera na jibe nani oyo ayeba na liboso en Afrique, herbe Kabouane. D'autre part, tous les gens belé tant aux bêtes au Kabouane, aux hommes manganga, faut te nangai bien. Na 1993 tant au Kalai Wing et Bimi, Nzembo ya nani, oye kendaki Afrique mobimba, oye tekaki we, wenge. Tant aux qui n'ont pas Kamola Wing et Kabouane, oye razwa qui tant. Pourquoi non? Il y a un zoya qui est zoyate. Il faut te yebi sarabaïke. Parce que émission on a vraiment tant de salarango. Na zwakate akolanda rabata ba commentaire était pour parce que na yeba na bango te. Donc c'est inutile pour ba rabata solo te na ndenge ya YouTube. Voilà. Ozomona gete mutu komo na XXTP. Siko mutu bon mo landa exact. Tout ça la clair. Na Top Afrique étoile émission. Wenge bimi 93 kala ibwing tout le monde a tse banze mone. Wera a joué nango trophée. Faut la clair. Tolinga OK na makolo po ani gete. Phénomène qui est dans le baraté, ah ouais, la raté, on va te demander le roi neti, on est na kata wengi ngo ba problème ne ba to kenara nango. Voilà. Aza muta miweli sarate. Na Top Afrique, na émission Afrique étoile. Ba pesa wera meilleure chanson de l'année. Et Afrique entière mobimba. Ba pesa wengete ba pesa wengete ba pesa na tube na kati, il y a disque, il y a mouvement. Oh, nous sommes si à Wenge. Ayebi que émission Top Afrique, Afrique étoile, ouais, rasoir trophée, bakena na JB piana. Voilà.
Wera akenda yi advora akende ye moko mamone ke eroleze muninga na ye billet bimi na compte ya mouvement na makambo mais wera ezalaki charge ya Top Afrique Étoile ou ebengisaki pour pesa ye trophée à meilleure chanson de l'année. Est-ce que na kata wengana ba nyonso batsaka banzembo te? Batsaka banzembo eza na histoire o azali ancien wenge 1994 o azali alola na ma wenge à la loupe a comprendre makambo ngazolo. Siko tango moni ke nzembo to tie banzembo mais nzembo na ngai ekiko bima meilleure chanson Afrique entière. Afrique mobimba Afrique centrale était mais Afrique entière parce que tant que d'accord d'Ivoire et que partout déjà batou basali sélection banzembo nyoto o yepesaki makamuna. Des photos de la claire. Si quand on doit dans 93 tant nzembo na ye epesi déjà bimi meilleure chanson Afrique mobimba. Ouais no ça la était il se paraît de ça la managicha ça awa ba pesa mutu meilleure chanson de l'année on est dans critère wana. Des photos de la claire. Voilà. Si quand on doit le voir même on a wenge tant que kabona yi on est commis déjà. Ouais ça mité kaka déjà na kacha wenge ensemble. Là c'est très bien aujourd'hui que Wera mité kaka na kacha wenge ensemble parce que bande comme susu ya wenge ba ba tape masola wenge ba lobi que non Wera son akenda ko beta concert na Benin. À côté na intro ya Feu de l'amour. Ou à JB parce que JB a beta des concerts avant hier alors Feu de l'amour ndenge persa kawana et salara makamwe en solo mona moyete concert en ngopé kuti na Benin mutakenda ko zo ba danseuse ba louara ba danseuse na Nigeria et pas kapaya ba prévezali ba ndeko to ba voyager concert ba Omoni intro ya Feu de l'amour omoni bateau nyoso tout lobaka intro ya Feu de l'amour ya ko préciser et loko le de ndenge générique et ça et loko auto de beta tango basalaka intro ou eza na makambe belé ou eza lokola entre japonais tanga loba kete na créa eloko nanga etaka zizania ko yaka na bateau te ba makambo wenge na nenga buzoba japonais ayaki na Kinshasa comme refoul preuve eloko o asala wana ba betaka lisolo mabe c'est japonais elo tuguguguku pum teke pumbembe donde auta na ona staff japana OK e mwe nanga kikota dioko ama daga nzembo ya bato ya neo pembe ndondandanda wana kuvenenga una uvelale ikota dioko japonais nde mutu tanga yaki ne loko bref e comme lokola ndakisa na ye o ya kotela ngo nde wenge siko japonais ngo siko tanga ye asiko treta aza na kati ya maison mère siko biloko tanga babiki te Burkina Faso mopaya amemaka nyonso tu oyo siko japonais nga zangi na wera siko sana to bato babetaka siko lisolo mabe bakendaka mbangu baza bana mike masolo bayokaka na quartier yango bayela ona ba plateau yana ina parce que pour faire comment on comprendre le c'est que c'est vrai que babetaka ngo pona japonais intervention rapide ganga ezaki wenge dans l'ensemble to pesi ba idée ezalaki lokola neti mutano beta donc moni que so kota yi wenya ngo pe mo betaka masfo dans la droite pour betaka masolo mutano beta pe donde kanganganga Burkina Faso daki Burkina Faso ne mutane obeta on a ba concert tous ala déjà na makambe belé tant que obeta bongo siko muta ba ne kokota na danse wana velo wana ebeta aki na danser moko bo ba pesa nga kombo na pona ozonga danser moko boya ba ne kokota na générique wana pamba no bina ye moko persona matika biso na bato baloba oyo yo na tiki bango na suspense baya ko pesa ngai kombongo ponga na okanga bango pona ba générique wana ozoko loba penga do bano sentiment na tanine eloko ne sami na 1996 tokota 97 da dubi parce que pour wenge kabon le 9 décembre 1997 aujourd'hui wenge lelo ce to zongi soro na ndenge ya initiation wenge ke 4x4 tout terrain lelo 44 surtout zong son 44 lelo bazana expérience banda kopango jusqu'aujourd'hui tout bazong ça peut-être beti wenge liboke ya réunification makamunyo aujourd'hui ça fait combien de temps 44 yango monique je suis capable ya robeta ba générique onyo to esalama wana ndeke kendaka na ko betela ale makaba zalaki na introduction moko boye bando robeta ngona ba fikare et dans nzembo jaria il y avait na biso une pesa d'alliance jaria Bernadette oya point noir tant ba yembiango introduction wana et comme qui peut variété pe ya wenge la betango
Pombo de dem, pepe de Jaria, Zembo Jaria, Negba Yemba Yangwana, et comme il y a un morceau, il y a Banina Wenge. Si Koyo et le Kwana Kanganga, Fona et Degaban, comme on est à Bololo. Aki Mbinga Boye, Androbina et Mopo, parce que danser à Wenge. Jana, Antonio, Zulema, Ozui garçon Nanieux. Na bosani kombo na ye dadi ala mundu boye o bandoko bina so tali bango bakotaka wenge na misu na nga première présentation na bango dans na zeka ba place basala ni la vie est belle parce que papa et ma bima bisarité et moro balukeleta taxi reprend wana ba première présentation na bango na 1994 na 1994 toi ce qu'on a bienvenu viens nga la aoti lunda ayena $100,000 na BMW série 3 ya sachet. Si on a biloko nyoto beta on a mona mutazo ninga memelo eloko. Zoka ne japonais to beta ba preuve ya biloko nanga. Mais na beta on a compte ya mais ya maison mais. Le japonais ceux qui ba beta ren trop wana parce que ba biloko na yenda beta. Ka c'était pour parce que wenge to dala ki ensemble. Non. Voilà. Parce que na ba tebele bele ba beta na makambo biso do bosanaka. Oza na ba preuve. Tala Côte d'Ivoire, ta concert ya Wera. Na Côte d'Ivoire, il y a compte il y a JB au ça la comparaison publique. Au comprendre pas que Côte d'Ivoire, il y a concert à banane où est tikalati les lots sur bête on a Google na YouTube au monde à banane et bim. Oh bini Sara Ahmed Bakayogo. Voilà. Reprendre. Donc batabeta ali solo ba yakra na li solo ba se bateke nani azalaki nani poto limbo elaka makamunyo to ne sani ndenge zala siko ale makaba eloko o batebele balinga obeta déjà li solo na ndenga fo japonais tanga ke pote komi introduction wana ke muta interpréta ki ngezalaki ale makaba makaba muta interpréta on a studio mais TCO ya salaki a utaki na na station ja japana po parce que dagi soli sara jakula bango nyoso na ba somono Baronio to ba uta kuna na Zulema oyoyo abina na clip intervention rapide azalaki lokwa avec neve ya Rajakula ya station Japan. OK. Yango mona rasiko tango bato balinga ba betaka li solo ba panzaka biloko na bango tsike daka repas ya panzana. Alors tout ce qu'on appelle na motali to solara motali wenge musica alors faire rigola. À côté parce que ezolo ba makelelo abi mutu oyo alakisa Weranson Ferregola, il y a un concert moko, orchestre ya ba Ferregola, et puis Wenge pe falaki beta, alors Seguin Azaï Koyo ka Wenge zakina se Seguin yebisi Weranson abi vezo ka ndenge mwana maya na zoyemba nde Seguin ke nara asolisa Werabisi ça va que solo aki asolisi faire ye nde sala pe ke faire intégrer Wenge 4x4 no balo ba neba ke Weramutu asala ka ramena ye bato ba betaka li solo clarté masolo yo photo betarango ba betaka li solo moleta mabe kaka Wera ye mutapesa Blaise Bongongo pe a son âme komba Seguin Wera mutapesa e kombo témoin na ngai eza bato ba oya kosala ba émission te eza Kaluji sora za franc a robeta yango ba passer ko sangila ba titina bango ndo ba oyebisa li solo oyo. Voilà. Logique des choses, pépinière biso na kata concert wana tozala. Na concert o bango betaka na salon wana biso tozala ni tozala. A lever les rideaux ba orchestre belé ça nini et beta. Après avoir que Wera totala que faire azali na voix bana mike dali voix moko te ko compliquer mo kilinde ba to ba ça nini o ba betela ngo lelo. Mwana moko boy o betana na botalela ngai o adosa la voix wana azana nani batali ebo bosa la test ba provoquer test ya fentaka baraka ba orchestre ezalaki belé mais pourquoi pas pour na faire introduction à la rabo o ezele lo bato robetela biso li solo na ndenge mo non faut être la clair ezana tout le monde yo na wenge na bisaka yo okowela mpifo okoluko beta li solo muto na muto oyeba makamoni o ya osa test salami vraiment maman bongo ba je vais faire bongo parce que ouais ande muto a pointa faire ezalaki te que tete ozwaki soki ndenge nite donc na provoquer test parce que ba test bandaki ba sala ba test à partir ba concert à cause que ouais atalaki que te voix wenge mobimba ba vandi ba lobi que comment se fait-il que te o azana voix bana meke otati zo ane ouais otala faire na venir à notali le loté. Oloninga? OK. Azotala ena à la longue. Ndeni makamesani.
et opesama siko ceux qui bayaki na ebongo mais pourquoi ceux qui ouer azate pourquoi bande ko matin na podium te abande ko yemba te ceux qui ouer azate mais abi jibe ne muto aloba ki yene muto sima mokili lobi et on eza na makambo non toza na makambo eza ceux qui bomoni eloko nyoto ndenge zaelaka ko pesa mutu kombo ezate ko reconnaître mutu ko zoye ko pesa essence na vie ya miso ba ya batu o eza très important quoi voilà ben lojo le to betaka masolo oyo biso tozana na wenge tozoya même na ba répétition eza fo wera sala nini soka zali faire wa matana podium so wera za te atikala wa matana podium te photo de la claire to comment le ko changer histoire na histoire ndenge zalate to sola non concert ya concert 97 o ezalaga na la Samba Play Baïba Didier Masela BMV série 3 Baïba libanda azobeta base bayo était fondé atindaki muto ezolé sur paquet cigarette na kati voiture bayo yebisa que voiture ezate les jours ngo Adolphe Alata Butambula ba bonso ambula to tambola ngo concert ngo ti wera matisa faire représenter tous à la kabato to ekozala lisusu na concert inter ya présentateur fait de l'amour mutunyo tozo ko improviser mutunyo tozo improviser ngala barakete Arnaud Matumona azwa ka ba pise wana akataka po parce que ba preuve ya ba image ya ngombe bilosani e ba ndokataka makambo leke to sola ba tubepo mboka na biso batebele ata ba moni que musicien moka sali sortie médiatique sikoyo voilà après 3 semaines ba bossa na ba batala radio batalaka te wana kanga date lolonga mamna biso même yo loko tali obeti liso nango oromona ke ndenge bino soit disant bokotala bata commentaire pour na tala nanga bango te o mutu mona commentaire le bébé nazwa kata ya kotala ka bango te parce que na mona réflexion na bona mona bango na miss nanga ne plus tu comprends logique des choses voilà amatisaye wana tout ça abina na makamunyo tout ça na batutu ba benga petit Hervé nano makambo kuta ba faire na ne comité petit et Hervé papa et logo nyoto yango moni keke tango nyoto ke wera azota faire azosala petit azosala nga chair de poule parce que comme wera pesa ga faire yango chair de poule depuis 4x4 depuis 4x4 coup de tête euro vanda na makambo pona 4x4 euro benga na atikala ko confirmer ngote pour parce que faire a misaela qui valable te photos à l'arabement clair okoyembela nani micro nini kozala lobande po parce que wenge oye komagi na tango asuka o faire comme ko s'exprimer et komagi na ba fin j 97 wana kedai ma be premier concert ya o ezalaka na paye du peuple kermesse paye du peuple faire alata et nani pardon JB penalata variance mo be fila jina fila na ketch mo be fila da mitikolo aya na Corolla moko be rouge bordeaux sora dozonga et ya loko net na son et dessin animé moko boé et kebisa bat na sim ya rouge bordeaux ouais alata ensemble les gens fa ko faire ya marron ya vélo na golf wesson azim ça non net na marron au moni ceux qui ozama kota circo de drama be pokende ok, par exemple, pardon, la voie d'Isaïe. RTNC. Bani, à tiens, on a coin, à mur, ou soutien à bâtiment. Il y a pas de peuple, na katigara. Voilà, bah, j'étais madame, on a bakirame, c'est ça. Et il a télémission, on a petit mot, Adolphe, à la taga kabilamba, ou à la tanet na clip, bah, ça me donne des autres. Il y a clip, ou il y a ça, là, qui a créé ça, c'est un peu à Limbon. Bah, si c'est maintenant, on a gloire à Bouloukutu, n'est pas comme ça. Et ben ndeko kendo de tozala na makambo oto betaka on so na beto likambo o ngana za pena nona seti wana sino mumbi as de la chorale lendemain nango vive la musique sani et beta ngana tuni loko katinga na zo na biloko nyoso tout siko na biloko nyoso tout monde rakete ceux qui faire au matana podium ba na dense bo beta pose la moto yo na winge o bandeko ya presque ko découvrir makambo et banama oye aminga na nzembeli oye on a ba comme attaque chanan Kaluji Ferré Pela avec Emile babanda deuxième chanson ba banda bolingo bubuleba na mokili kolanda kate ya koya kozanga fidélité so ba silisiana après avoir
cour de grand et bandit basangani suna bemelia faire asani akiti mais réalisation et PC lengi il faut wera loba et faire tout ça matin na podium ou ezanga makambo nyonso tout ndenge sani lolenge kendela mais na tanga lelo to koma oloka to changer histoire pour mutaro ya koleka na TV à contredire ya zati yango mona ka karma existe yango mona la vérité et vendre toujours na ebale moyen bouger exact. Voilà, mais ce qu'on a mambo italien le bien les comment le babi ouais rançon naza balbarawi a recruter te belé na wenge musique à 4x4 mais ouais a recruter nani parce que bateau ya recruter na chanteur nini ouais a recruter na wenge musique à 4x4 à l'équipe Blaise Boula parce que Blaise Boula mutayana et joue bien piano. D'autre part tous na makambo nyo surtout tant ya zo le babongo fatuna ngaka banani bakuta ouais na wenge abanda kotanga bakombo pour réquiter bato c'est trop dire voilà banani bakuta po parce que dalaka bokuta kié po ya zalaki nani po beaucoup bato tout bokuta wer voilà po ya zalaki nani ça bien de fongoli piste on a wer encore zalaki nani voilà azalaki nani po bino nyo tout bokuta voilà c'est-à-dire que po azalaki fo fondateur baboya c'est que fondateur na mboka na biso bango bakira moko fondateur ezalaka te ceux qui na zu téléphone nanga ceux qui na tialeli yo eloko nyonso tout pour parce que mboka na biso est très compliqué o ngamone na re na raisonner bato bazo asuta ko réfléchir te voilà toke na eloko preuve à l'appui ndenge makambo ça nini ekendaka na makambo nango nyonso tout parce que tolingaka tosalaka biloko moko boye esala nini oyo ezalaka te donc soki otali na makambo nyonso tout il faut tozalaka na baréalité yo personne idée na il était zokendaka parce que tozokenda biloko nyonso tout nga nalobaka te aimé akufi te aimé bon aimé akufi te voilà alobi ntango toza na makambo nyonso tozosala biloko tout oyo ezalaka ke po parce que aimé na dide masela ndenge baza baparent te ok na makambo nyonso tout mais ntango tokolingaka tobimisaka ndeti aimé na kati ya histoire ya wenge siko pourquoi siège ezalaki na kati ya lopango na bango siège ya wenge epai ya pa baaimé donc aimé azwaka tant tobetaka lisolo histoire oyo barasa bobe bacomplike te mpo tolobaka vérité totalaka te batason ya sentiment aimé bwanga azwi temps ke akolobaka te ngai na wera bafondateur Didi azali 3e fois fondateur 4e fondateur c'est Dortezi Zingzong tosi maintenant wana mke konista ero lobi bongo alors na lisolo mso biso toyoka babi aimé bwanga na ba wera ensemble bazara ba fondateur ya orchestre na bango c'est le star alors wenge yonga ina sasa yo peut-être éclairage on est ça là bien alors wenge babi wenge bazo boule yo sur orchestre wenge zaka makaba na masela n'interne et ba ubeti concert ba interne babeti folie solo voilà babeti solo c'est le star ezali concert ya droit d'entrée te ezali orchestre c'est le star kombo ya wenge euti epa ya vie carré la vande batabetaka masolo mbangu oleke bokende vie carré nde atalisa wera na aimé oleke bozala na c'est le star tala oyo libaya oyo nga na repasselaka bilamba na nga oyo kombo nango wenge voilà équipe ya wenge mpe eyekosala nini eyekobima parce que soki otali ke vie carré otala bato oyo nyonso batémoin bazali baambassadeur ki jabron bato oyo nyonso baza tosola na bato ya sentiment te basololaka makambo oyo bayoki ya moke c'est vie carré ye nde mutu azwa kombo wana olie ezala tie le star c'est ezala kombo ya wenge parce que omoni bwa oyo anotalisa bango tala bato tiongo na ebale eumelaka esalaka wana tozobeta masolo ke na sele osara mpe masele azala masela passe alors azala comprends voilà mais sikoyo mpona manini babetaka ke te wera bande kobeta dumu na wenge te azobeta babase na benini na bois ya vie carré yango babenga yango wenge na équipe ya wenge wera abetaka numéro 5 na kati équipe mpe ya wenge na banda ok en même temps il joueur de jeune équipe réalité ya makambo wana siko ntango batali ke vie carré nde moto atalisi bango kombo ya wenge parce que ntango baotala kaka répété c'est le star choc star makambo ebele na eya de bambriema yango moni ke vie carré atalisa bango valeur ya libaya ya wenge yango moni mpe sikopo kopa wenge mpe c'est ça
oyo ekendelaka yango monaka tozwaka makambo wenge ba vrai fondateur a wenge surtout c'est de la foi kokende loin te ndeko nanga lomata kende na testament ya wenge okokopone mpe si emalelaka ke te neni nazalaka su te batalisi wi na wenga difficulté ya souffrance po parce que eme bongaki poto 86 voilà père ngai souter ça teza makambo sikoyo tokoya wana nyoto na badorte ezingi zongo otaba maproda la presete toza wana tozali ekoya wana kende na testament ya wenge lisaponge oyo ya mitie na sima seke ye akutaki bani lisaponge onge bandeko boyoka lisapo ya wenge muzika ezalaki mokolo moko na dibaboma Didier Masela wera sone jibe mpiana ale makaba basangani zokane ale makaba falaza na place ya jibe parce que tout la clair mais jibe mpiana yebisi na nenga nuance il faut ngana zala wana par rapport no mais yebi ke ngape na ku nakuta mais babi soki avant jibe wenge zala pété soki baki avant wana bato babetaka na makambo nyonso to président d'honneur wa lesa wenge apesa wenge vie mavo paix à son âme voilà président d'honneur ye wana wabimisaka likonda na makambo nyonso ntango yo betaka siko makambo wana siko obosanaka siko frère deno baweskoka bobosanaka makambo wana mpo parce que eza na bato bayelako masolo moko eza nango kali mais ere balobaka ke jibe nde moto afungola wenge ozoloba moto azalaki na espèce na poche boye oyo ando oyani ezalaki frère deno aotaka ma campagne epasere na ye ayakaka wenga azalaki connaissance te azalaki mwana bandali mais sere akobana na ma campagne mokie emonanaka aza natif aba ya bandali siko frère deno bato ebele babosanaka kosala nini babosanaka kotangako kombo na ye na berere nyonso toala siko frère deno ntango asali accident aye kobaye makambo mamo ya bawenge ayamba yesu masiya sadati siko so omoni siko lenga frère deno tokutana na biso na ye na makambo ebelebele siko bato ebele babetaka na bango ke deno okotika oyebe ndeni mais oui pourquoi on a tellement mieux parce que Obama mingi yokate konistar Obama mingi ke JBRAye wenge bandi wana JB na même voyage première fois wenge ke ba voyage à poto ba JB ne ba dépenser JB na yana babetaka lisolo mabe voilà et dans la bateau n'entendez pas ça yo omoni wenge voilà livre nango eza narratif pour parce que ça na ba orgueil ebele o ba yana ba histoire na bango ba orgueil parce que tant que le bana ebi ke muto répondre ngaza tena ba tunsi batalaka bon alors va pas se pesa munoko mais etika la peine à bateau pe ba za formation yo comme peu vrai na kata mito ya bateau voilà et là on est le bana makambe belebe tango eza na makambe belebe to betaka photo dans la réalité ngala beta li solo mo be vrai jibe pia na ba oti na veni lukula na bandal makelele baye kokota na dibaboma place nini ke a remplacer leki ya wera mashiro qui faille. Il y a plus de choses graves on a le déjà qui était mère ba piano ayebisa wera na yo kokota la veni o te pona mwana nga comme musicien na lingi nanga na lingité ba bi on est d'accord que ça quartier ya ba masolo to do beta o bato ba beta na masolo tango boté déjà esprit auto kende et loko nyoto ekolaka voilà de 83 JB Piana tango ba ye na dibaboma après avoir to baga photo dans la fière na wenye yango banda nango nem de fuliwe wenye voilà il faut dans na ba histoire vrai maman nyesa ebisi ba wera na lingité awa po bo bebisela nga mwana na posa mwana nga sa nini atanga chiki wera bité ya nièce tokenda ba classe mais wana posa ya tala ya ndeko yeba ke suka nango asani aza diplôme d'état voilà yango monaka ke tango JB Piana akatani na première fois na d'état na ye wera memaka ngambo esengela kanga na komisa JB Piana na autodidacte abandela na autodidacte te abandela na autodidacte kana classe normale abi abandela na autodidacte OK parce que jour aleki na boso na politique abi ke na ko choquer bino ke olo boye ba te ke wera mdana ko misanga ngate papa chérie yemo eloko mutuya o biso to reconnaître siko bon tani mabe banda papa chérie loba masolo na boso na politique jusqu'aujourd'hui so yenga na betongo ememangam siko ngamu nazoko
donc c'est on a vu ça Arnaud du Matumona kataka belema chaka na bataki poto longaka na buzoba ya bato yo batala kame babosana na bango makambulo dès que ya mutu yango wana tolobaka eloko nyoso tolobaka wenge tsebi mabongo eta sacrifice anani il y a ba administrateur voilà oui sengela ike to mi pesa le meilleur o to yebi ke ezali vraiment passion na biso pourquoi na ndenge ke wenge tanga do sala clip ya mulolo na tunnel ya na couloir RTNC wera aboya nani akota na clip bwana aboya nani Rigo Boulambemba parce que aboya ka Rigo Boulambemba parce que il na nenga hiérarchie a wenge okuta Blaise OK yo soko kotina kata clip oyo Blaise a osani a sepelate est-ce que Blaise a été parce que Blaise batu nyoto bandeko kima ba parents ba koloba na 88 wana babi na mona chiki ba parents ba redéclarer que bozaraba na classe eloko ni obino bosa bosale siko eza na deux personnes ba timbela o eza vi na biso to buga na te to tia corps âme to tia esprit na biso a makamunyo to pote bandeli deux personnes quand c'est ça le problème on moneta on bazwa gitara komiteka elongi na bango bazwa ki matara komiteka po nini ba rêver ça qui mais alors le but que ba bilile tika la lion la une question on répondre la question autrement est-ce que Koni Star a été d'accord le retour c'est grâce à Jibende Wenge et Bima Makasi Bongo grâce à batu ba ko soutenir Jibende ba soutenir Wenge ça tellement molili to sola ngo boete ngo mona moeto étalé ba vie à batu ezala raté to na ba réserve pour parce que ça beso bando sola pour parce que loko nyo to senga boye bandani bandima ki accord pour doza la boye eza collège o basala makambo wana parce que tant to lingaka to betaka masolongo bien te et ko blesser batu misusu molili basola ngo boete ngo mona côté ana na linga ko betela ngo c'était na sotango boye molili osani to mombo parce que ceux qui ont en relation na bango tenga na zana ba membre relation misusu ta wenge ezala bien te que makamunini oyo solo là parce que na beto dali solo awa pele mongo ba remarka ki bana wenge ba komi ko toucher bazala na bango yango ba yaki na production à touche comment riko ka leki pupi po leki batutu ba leki et comme que bozo zila kara bateta wenge lelo so tunika batu wana combien de personnes ba kota kacho na wenge ba traka ba rasa tout le monde akota wenge akota kacho wele na ba mise ba 3 personnes wera JB et Makaba o ba kota kacho bango mais pourquoi zo zoa te bana wenge ba kotika kacho ndi orchestre ba kota kacho ya wele mais ba koma makala te ba suka la grande instance voilà parce que tant to betara biloko o lo mata ezana makamo susu photo sola on a ba sima caméra ba vérité musu to robeta ngo boyete ngala keno ka bon parce que na yambi pe bande comme susu bande ko ba lo ba ya ona ngala ni yo ko ba éclairage o yambaka siko ngaso na tali siko na mona tamso yambi marti polo nga mona olela mais et bon mamboxi pour elle va que Jibende la force ya wenge star ya wenge l'autre to beta ba tebele ba kopana te tant to zonga na bi wenge o mbina jour jibe panabi zembo na ngaya mulolo ba batala ba nzembo maka mujibe pana sani alobaka Europe tant le bi nzembo na ngaya mulolo ebimisa wenge nzembo nga kine bouger ebimisa we ekofima to sola mutabo yango pe sikoyo baboya te na ndenge ya Kinshasa oui mais na ndenge ya Afrique mobimba c'est tibi moko weraka kala ibu na top Afrique si ba mulolo bimana banini wenge bana na Afrique on a totalisa yo parce que l'ambassadeur qui Japon ba esana ba playback na Brazzaville pour na koteka image ya wenge mais puissance ya kala ibu ya nzembo wera ya epesa trophée et bima meilleur chasseur Afrique entière une différence totale ça confirmation na ndenge ya kin bandal 24 communes voilà oui mutoboya mama jibe pena azat mais nzembo ya wera ndete ki wenge Afrique mobi bobimba différence ya ngona ngomona rakete mutu na mutaza na 1+ o ya memela na we na tu na peuple sur makanisi na yo R jibe piana bakenda wenge bakenda mikili je vais en profiter pendant ça l'album ne fait de l'amour il y avait un moment où wenge zongaki je vais en tika pour na finissage album
ndeko moko alobi abi ke non Jimé Pena atikalaki Saddam abetisa wenge concert na Inter et tobenga lelo Pullman Grand Hotel basala fiasco basala mpia ka Saddam a recourir à bengi JB zonga ba masano bazo kokate parce que to beti ba concert faire JB zongi porte bukana na masolo bato betaka makamezanga nango mutuna makolo voilà bato betaka makam wenge bandi ko beta na Inter na 1994 na concert ya EPP bati ko beta bato masolo zanga nango mutuna makolo na batana déjà ozoloba déjà wana wenge comme lokola kaka wera nde mutu atinda JB pia na sala album et comment bongo kasi tanga ebisekete oui JB pia na sala confrère na bino fanfa masolo bino beta ko tala bato te baya kaka la ndi JB pa lo bango te wera na bisi wera kasi sala na yo parce que tali irachi kasi sala te wera bina prêter yo sala sala et comment que JB pia comme na prêter en autorisation ko sala et comme que ayemba disque emo so tuni bateau nyonso to combien de vocales bateau batia na kata moya na kata nino ya fait de l'amour je vois moi la boule mba yemo ko ayemba yemo ça le carrière ni solo pas mon le neti esprit d'agna bateau makambe belé bezo ki ne le neti bien te so ka wera mta ça que JB pe na sala disque ndenge ni su disque on peut kabula so wingi ba bi akoma na ntima ya wana bateau betaka masolo na wera da moto ya calcul wana voilà na façon ni tozoya malé pour moi na bato abetelo masolo wana badala prêter à rebongisa ba argument la boye da repas ya opanzana tant basali wana apesa wera de vocaux Blaise Boula de vocaux Pela de vocaux Emilia de vocaux wera de vocaux Adolphe Foucault. Après les restes c'est celle qui wana asali ba featuring na papa wemba na bakamuni otunenge sana lolenge kendela après fait de l'amour eza na makambuta et comme production ya JB bokoya robeta concert na ndenge ni bazongi faut basala présentation fait de l'amour na intercontinental batabeta kama solo mobe oyoyo ferie ba présentaka epa ya wera po parce que amata na podium miteti wera mdamati na podium si a présenté que o Adolphe asala ba intervention que était mouvement zo pas et panzana concert ebetaka yango wana siko concert ni ezaki par avant po ani bato bakosala makambo po bakomisa donc avant o wana concert monsieur betama Inter ya wingeri ezalate ya tout donc ça fait de l'amour parce que tout to y faut ça la présentation voilà le fait de l'amour très bien o vera ta ensemble moko boy ya ba 15 ezalaka na ba salle mo ya da na data ya maro na ba verre mo bien pété la réalité wa ce qu'on attend les sagara wana que ceux qui wera pas présenter kate me batangingi na bandal balinga ba mon affaire était et comment il fait beaucoup la comme continue da bâtiment ba improviser wera bi avant d'improviser fait beaucoup petit moko na ebisaka yo faut matoyo kai mais avant ka matawera zo d'affaire na se faire au moins il micro beaucoup la zo yemba pomper na micro na parce que pour yo kisanga so sonité mettons où il y a un caboni me faire à la main sur Bajib faire à la main sur Bajib à la main sur Bajib ça va tirer on ça ni kuna otena ya bagabi petit nanga oyebi ma bien que ministre avant d'ici bisto Dieu la ndai bino na olandi bon na levex ou la Blaise Boula no ça mais apparemment les babi batu be ba ndai parce que je vais libéral ou radara mon esprit le na choqué bato mon esprit projet wenge et outil dans Kenya voilà quand ba outil na Kenya voyage na wera vraiment malaise donc moi santé dans moi embrema voyage on d'ado fatira la na ki wera kina voyage mo de santé vraiment ça c'est la vérité voilà voyage on a batrika bango kati batrika wana zalaka na mon producteur était zalaka mais c'est Simon ça il monde appelle ça makaba bon ndenge nini bowi ko sala po bo diminuer we mais c'est moi bike ba initier ba zo réclamer mbongo trop pour na ya continuer ko wera OK na lisolo mo bien te ngala lingi yo pesa yo OK bo yo pesa éclairage concert à Kenya comme que Alain Makaba zo qui producteur te Alain Makaba zo producteur te mbongo Simon monsieur Simon ça monsieur Simon production na à tête c'est comme le roi Alain Makaba signé contrat na pour na roya na calcul qui était Alain Makaba ba ouais ndenge ba yoka on a déjà calculé qui n'est bien planifié pour parce que le to betara masolo réunion na wenge Alain Pela na droit kota na quantité mais la kota na quantité ba kaluji bazala te ba titi na bazala te bazali banda
baki na pouvoir ya kokota na kati ya réunion de to so no place au monde a été wenge pesa razo zongoluke. Voilà. Allez makaba na mbonga Simon a beti 12 contrat na ngai moko na compte appelé fait. Ah oui rapatine. Il fait depuis 1995. Ah. Ben tu y vraiment le marabélé to beti ba Pentagone mais contrat appelé fait nzo ane Simon. Il y a bien planifié pour parce que autolo barasembo il y a bien coaché. Coaché. Ouais pas Simon et moko. Simon mo pesa pour parce que Simon d'ailleurs des moto d'ailleurs des ivoirien moko besoin camerounais yem ta aboma zaiko. Mais Simon oh biso to reprendre boy famille camerounais je pense. Famille ade tie kabona wana ke ba JP Boussé ba lengi ba petit poisson ba Jimmy Aba ba Ilo Pablo ba Popo Lipo ba tout c'est Simon. Yende mutabimisa siko nenge nini tellement wera za dire pour JB penamans dans la laisse faut wera sana azarate production pas makaba siko na voyage on y JB penalo ba rien mais da coaching da na makaba do sala nyo to JB pena avant nanye ba otina ba Kenya na wera santé bien té na makambe belé comme galimbo na zo sala suiva wera na makamba pa Adolphe ayeko ya na ibita est-ce que voyage na ba yango ndio ba ke wera ba makaba na JB yango wana carmo limousine voilà on se battait on est combien parce que comme déjà que tricage mais c'est Simon mais azwa qui se va utiliser qui allait OK tant ba yewana et qui na makambe belé sali qui c'est que ba sala ki bon fait bota déjà conflit à partir ya Kenya c'est que tant to kozonga ba petit déjà ba bien coaché to sala nini yo muto obeta liboko na mesa Blaise Bula ngana kei makambo pesa ni wana JB penazolo ba déjà kaka parce que t'as déjà préparé déjà et loko déjà il est bien préparé bon lui même Blaise Bula on a vu que Blaise Bula na de la forêt ba bebana ba depuis weye 4 non ba tabeta masolo na salité ba tabeta masolo on peut ba ebila mama masolo bien te babunda le matériau vraiment fallait vraiment aux hommes ardoise na touche pour vraiment aux hommes makambe belé to ke no clair charo foyana tant bazongi kin et sengele kete na conflit on ezaki so ane il est bien préparé mais wera la kaka déjà bokambo na 1996 mobile libinza wingezo kabona na osala succès na mboka oyo mutakosani a tia zolo pembeni yeba de wenge kabona 6 wana wera so azo promettre déjà nanyo yo a préparer déjà bokambo mobile libinza wenge sa nini e kabona mais succès na sala mboka omo mokote wana 1996 mais wenge kabona le 9 décembre 1997 tokino makota Kenya to na Kenya ne comme le bateau na Kobe o ekomi boy JB piana makaba na limousine donc on est idée makamunyo to idée bien planifié les babongisa déjà gâteau to zonga conflit on est côté déjà to bongisa déjà to réparer na kata voilà ce que peut-être moi bien c'est que Barcelone déjà makaba na we rapide qui mondingi non parce que comment déjà que to dans la posa vraiment to za vraiment livre bateau yo il y a le pour makaba est-ce que expliquer ce que ba wera nini qui na JB to et le côté production zali production nanga na makamunyo to medaki coaché comme producteur ngo yebana raté mais ezala nango mais c'est Simon pardon c'est la binoga poto yeba ndenge na kopesa makamune to sani to kende to bazonga na ko wera vananye réunion na Blaise Bula profiter so tourner wera vananye atal mutu baswana na Blaise Bula batebele babetaka masola mabe ezalaka Didier Masela nini baswana OK Didier Masela abenga Blaise Bula pa kopenangi ja benga Blaise Bula lâche oh ale Blaise Bula maman a facha betali so libo na mesa kokenda to kende jibe piana babimi ba ebi le ya makambo ya bien planifié le Blaise Bula raté moi que ne jibe pas bimi car c'est ça qui déjà que yone muto za trop décision dans la réunion na troyo kanate ah OK poto za libre ba témoin na ngai ba passer kusangila ba témoin ba ebi coaching wana ba titina na ba pela ba ebi makambo na zolo bana ba kaluji ba ebi yango bazalaka coacher siko tango bino bobetaka lisolo o bobetaka lisolo ya makambo ba régulièrement obi ke bobosa na ba kaluji ke wera mtako sewe ba biwera no la rajibe ba diverser mais ya no ngate bazwela ye ke soko yela diverser te Pexi tumba ile melia pichu ki faya aena we aena na nani parce que dalaga trou ya manda parce que manda portaki implice na voix on a wingé zalate ya imposa ki voix na
ezalaki te ke koyela moto badivexe sikoyo emeli ya moto aya na ye Pexi Tumba Kaluji moto aye na ye autaka na bapergola moto ayaka na ye Pitsuki Fire lega wera vie tchapwa bazo tchapwa ekomi na makambo wana gete jibe pe natali te totala oyo aza petit na ngai tout ça wera ndima baaccepte emeli akota Kaluji animation mais lisolo mobetaki ajour wana ya suspension ya jibe mpe na retour nango ye mabe bato baboya yango mabe bato bazala na bango te wera jibe aza président wera suspendre na qualité eloko na pa na biso ebomaka pasi si na limbola bakongolais balingaka korefléchir te très bien fondateur na président na pouvoir napesaki question mpe avana ye nano likambo wana fondateur na président nana aza na pouvoir kola eloko na moto aosalela mandat est-ce que Congo ezali vraiment président Mobutu Congo ezali mais ezali na bato basala Congo basala nzela basala bazalaki bafumu le roi Nzinga Nkuvu reprendre bato bazalaka na makambe ebele o basalaka bakataka mabele basane sikonga na talisa ya bato kapa na biso to na erreur fondateur ne azonga comme roi eloko te na mboka na biso yango bige wera na lobaka déjà fondateur wera jibe pe na kuta ye wera za na pouvoir koleka jibe na wenge parce que wenge talaka hiérarchie wenge orota banzembo selon qui ancienneté na yo mais abi jiba twa nzembo belé parce que ke wana e bande ko kipete bolingo ezalaki na wenge ero kabona 1993 wenge bakola na bolingo bazalaki bien na makamunyo na 1993 place buzobe bandaki ya beleba ba diviser pour me régner makambe belé baka makambe komela bongo voilà mais le surtout tout na yo nani akoma banzembo belé na wenge zala beto kena tant basali bouger pour batebe en disque mulolo disque bou ya bouger jibe penache mulolo atie la fille du roi atie Kolo Bidje trois chansons voilà wera aiko kota rumba na kati ya wenge wera na kota rumba na kasi nikide sikondo nzemba rumba les restes les banzemba basset ya basebe ekela makambo nyonso to tango toye na kati ya toye koya na makambo ya le monde méchant parce que série wana ba poursuivre Marie-Paul atika komba wenge po parce que bamonaki déjà que était emaza souté Dorte ezingizong aza souté Rico kokuna zate Marie-Paul azana droit ya wenge te po parce que na hiérarchie ya wenge Alain Pela chef ya Marie-Paul na kata wenge na ndenge ya hiérarchie voilà donc moni que tant ba na makambo ke Kolo Bidje mokola samedi tokutanaki PDG yo nzemba jibe na makambo wera tenze moment ba ye na kinie bouger ba tse banze moment moko ba ye na plefe on est wera tche o jige moto na musika ezali mabe ba ko tena nzemba cha chomba ko je moto mabe na nzembo ya bolingo nini yo pesinga po motema nanga jibe pena tche atie Nazareth mana tche Dadi Bitodi Kamite Blaise Boula nani atie mais nani tukwa chande nani achawa katinga zo kotelo ba disque neto zo okopana place musudu jibe atie moko we atie moko voilà côté musudu we atie mibale didi atie de jibe pena atie moko dai wenge ndoki nani na bongo voilà mutana comme na banzembo ali parce que il faut te rappeler que Rasta Bob a aidé pe batu pe na be critiquer bien na kati pa we ya wenge Rasta Bob mutu na mutu pas ape na place o pe pe na mutu pa no sane abane o comme na parce que jibe pe na kati ya wenge azwaki de temps déjà il y a ko travailler déjà na ba Pascal Poba na ba Gilles Kibens na ndenge bato no retravailler na bango déjà kala na makambo ne sonné sana voilà ndenge kendela na talaki des jours musutu na hôtel ke vection ya wele e banda na makambo mususu o e bandaka mabe nakutani na bango na centre ville so hôtel na natindela ko de image yango ya kala mais hôtel la batu na yo oyo ebisanga o bakosa ko na commentaire bango baye bango balobi bango pe baye histoire wala biso babenga commentaire route mutu abenga ndoloba siko osika nini wana zongisele depuis 1986 na concert wana avant que babeta wele et dans la version nango o bazo yemba papi ngimbi na nani
refrain nango nakutani na bango na centre refrain nango ekomaka ya solo kini bouger banani oyo eza na 86 mais na 1991 et que negara malamora gete mawa na kata sango donc eza dena makambo mais bazunze mwana koma Schengen bazuna kini bouger basangisi yango na version kala mais sikoyo muta abetelo na version ya Pentagone en 1996 sikoyo ngana betele lisolo ya 86 voilà on a une différence on peut se générer pas ça bon zunguluke c'est ça donc yango ndaki na wengeza ile ko ndeti okota banzembo elingo lo bateke yo ne doit priorité to ke neka na Pentagone j'ai pensé au milieu attends un moment Didier Marcel a TD Dade na ETP bon oui héritier était na Koko madim j'ai vais penser no comment Schengen la tcheka nzembo donc ça dépend ndenge ba mimela makambo na ba voilà là c'est très bien tu vas continuer na yo to chité malé alors Alain Makaba na Marie-Paul il y a un problème il y a un souci bon Alain Makaba oh biso to lingaka tango bato balingaka basala ba preuve ya Dorothée Zingzong oui azana makambo oyo Alain Makaba azwata ya ko nani Dorothée Zingzong azwata ya kotia la fille du roi Mulolo nakolo budget yenem da déchiffrer yango asika makambo na oto mais tant ou te commis na studio na 87 bakota studio beta Alain Makaba komi ko bondela na Dorothée Zingzong aboyi po ebika ke na okende poto ba père balingi makambo musique ote Alain Makaba landai na makambo nyoto asali aboya siko na ma façon nyoto effort Alain Makaba sala na ba prévo siko luka ba préva zing to chango so to longo neti mulolo polo ba gete troisième ba jibe na ngana déchiffrer ngane mutu na sala ngo nyoso to na ndengeke mais mutu interpréter on a kata studio da Makaba banzemo musuta siko so to bandi ko banda kine bouger si winge et ka bona na set na sali ba preuve kolega muninga c'est Alain Makaba mais ce qu'on est yo ku de Dorothée Zingzong ma solo et kozonga sikoto sola na 1991 Alain Makaba a beta solo na kine bouger yi a betina ba nganga nzambe inino na nino yo na mulanga malazi siko nani o ba yoka yi makasi entre Alain Makaba na Dorothée Zing voilà ba yoka Alain Makaba donc c'est ça le problème ngona sikoyo Marie-Paul a dans ba discours moko boelelo ko loba mususu loba le mususu ngomo na wera daga pridali ngako ko welela ka wengete na ba discours oyo lobi o changer sous la langage donc ya passe yango donc ça n'a rien à voir tout sur la siko na ndenge hiérarchie ya wenge Alain Makaba dali chef ya Marie-Paul mais tant yozo lingo betali solo wenyango tangi bandaki yozalaki te mais na musika oyo oyokaki parce que so de taille na hiérarchie à wenge Alain Pela dali chef à Marie-Paul na kati ya wenge 4 baka voilà parce que manda chante à côté wenge na 1989 très bien repère yango mona ki na façon que tant mona ki ba pela baloba ke nzembo ebimisa biso na kati ya wenge revesa biso ezalaka kala ibingi nzemba weya ko bacha bavuka yango wana beteka bango nyoto eke partout en Afrique et puis ça peut wera to trophée meilleure chanson Afrique à terre. Voilà, merci beaucoup à toi cité déjà là yo Konista, je pense que à Rolo Bezali to Rolo Bamsusu prochainement et puis to aussi na bandeko tout ba kuma mais ngana to suka no na témoignage soit ba propos ya Bomboko Jacques. On reconnaîtra après que wenge maison mais goze belé. Pour moi qui sa musique dans ndenge nini idée le matin. Photo de la France. Tant boire au sala la tese pour ani li wera. Asani. Asepela na yo. Na tese oyo sa osalaki voilà osalaki tese na yo tout le monde asani ba après ça ki yo basani ba sepele mais ce que comme marasiko yo ngana ndimi na ngayo papa na ndimi na ngayo na makamunyo tune sani lolenge kendelaka donc ya mutu ya kiangoa ngata on a reconnaître yo après avoir yo OK okota na ndanga nganga okanginga ponga na sani na linga kayo donc guerre o ngana yoka pa ki idioko vraiment is solution na pese ba mote fierté notable commune à Kitamboda ikolo ay ba ko batelo na mosiko zali donc ba réalité ngeke ndara bongo
Tadé de Montekile et comment est-ce oh yemo ebisanga Tadé a compliqué vie na eta la voix boye à Tadé des fois qu'il n'a direct et pas compliqué vie à Kojak la Kojak les a Tadé parce que nga on ne pas Kojak la yemo wana oyebisa que Tadé ils est idiot quoi ah ta na otali sa makambu tala boye place chanteur oyo abetela ninga ba témoignage ande Tadé ya Tadé parce que pour na suka nango abaka ke suna mer reprend yango mona akete na face signer surtout on a mille chance d'atali pour parce que nga mille chance tant on a la bonne opération Dragon va répéter badaki nan mille chance Pentagone garçon mon pe bona dans la deuxième équipe à maison mère aujourd'hui Simplice aujourd'hui Mati de Gaulle aujourd'hui son année aujourd'hui Mbokali ya garçon mano beta solo bia mukuse aujourd'hui Patrick Ngwanzu ouais à Drumer basse mais Olivier Mabouma na basse on a bata deuxième équipe à maison mère au wera abane ko tala vraiment que ceux ba ma copie coller mais ya maison mère aujourd'hui na animation au mona Pichu Luka au bando benga 5 ans de film abane ko interpréter à notre intervention c'est Léo Gilles yena notre intervention ya Bill Kiton bazalaki vraiment donc so kangi miso boule vraiment quoi ndeti mais aussi sous attaque chaque année qu'on interpréter ça de Mabiala bien zetele yama koni ça vraiment mais bon ngo ya rani non tango ba faire ba chepoa après ba miki chante présentation na ezalaki na parking inter bien comme tu as limité bombo Kojak bien benga pona benga makoma mboka pona yebi bien ko ba na pe bombo ko tize idio komiki comme yango mais bombo Kojak ouais na kada set donc bombo Kojak va présenter l'inter donc voilà alors to ngaki to za mo éclairage ando lobi ke ming tasale mamu les atade et ya lelo na kumba ayebisanga matade pour ça la test et on a eu test c'était maman basani bazoi parce que bazalaki na charge à Nico Bakongo nan te mutano contrôler opération Dragon OK c'est bon il a dit opération Dragon ce que Tadé yo ya na simana Tadé sikoyo bazui tant ba ko sala ba test wana ba yembi na bango nyoso tunzela mo na kati ya ligne Alex général ba yembi et comme les sous-soutés biloko na yemo a kota on tanga ke a koti ba kati ba bi était ba neutraliser et pas mutufu fulani allez suka na babaki suna mer voilà merci beaucoup à tako vraiment na suka na konistar ma vinga bibliothèque ndenga na benga ga yena ebité bat ba retenir nini na lisolo to sobeta mamba wenge puis bamboto balandio parce que ba retenir kaka lisolo wenge est difficile pe livre wenge za na barature parce que selon mutuna mutara na mensonge na ye na calcul surtout na ba pilier o ya wenge mutuna muto mona ngai o mona pe riko ko kuna ngai mais elo mona ngala tuna suka na landa jibe mpia na interview mabi wenge za na bateau esala izape na bateau basala wenge kasi on mona na yoso jibe lobi oneti yoko tanga ba wenge sala ba nani o basala wenge yango za siko na ba administrateur na ba travailleur dans l'église nga bon voilà OK merci beaucoup na ebité bambote merci encore na boss papi matalata la Matos et ana Didier matalata la Dodo Maziza Motema Valentine Maziza na kata Bilbao vraiment Ange Bokato na peso bambote belé na musika qui ozali vraiment merci encore on a les petits temps de Doudou temps de papa na Doulia Herman Mibota na peso bambote belé ba meilleur vena yo vraiment merci encore on a Claude David les mystiques vraiment Motema ya Nadine Mingele donc ikolo ay ba ko batela vraiment Blaise Nkodia Motema ya Gisèle Nkodia na pesi bino bambote belé merci encore vraiment les gangsters vraiment que kolo ay ba ko batela vraiment Blackis makamu donc kolo ay ba ko zana yo merci les sous na bokasita kolo nazomona vraiment Baudry des camps vraiment Motema ya Blashkin vraiment base c'est Denis na maboko na vraiment Baudry des camps parisiens zoba kolo aiba ko batelo vraiment Rizibu la ferita bana matete Gegem pa ikola batelo vraiment Polo
Kasongo passeport rouge kolo ayeba ko batela vraiment makamunyo tout et ça l'a toujours très bien. Merci encore vraiment na papa et les 4M Grenoble na musika na domona mage na domona vraiment restaurant Afro Mix na Katalil chez Hervé Falanga Edi Mosengo Kolo ayeba ko batela bino na tali susu na musika na omona vraiment staff atmosphère Blandine Beko Guy Beko na kata Portland na main vraiment takeaway ya solo na ebike milulu bozana on a février na Saint-Valentin et qui est toujours très bien à partir de l'année prochaine. Vraiment, merci les sous na bocacité à Colo, vraiment, na vraiment Docteur Fabien et Mungodo qui Colo Aeba Kozanayo, na Katia São Paulo, na Brésil. Nzambe Lola a facilité ma camunio tout et que ça la biso toujours très bien, vraiment. Pasteur Bob, yo yebine to kenarana yo ma camunio su, makani, na musiko zali vraiment na Katia Rennes. Christian Kosna Rennes, Nzambe Lola a facilité Meliki Mavinga, Ixil Mavinga, Brader Mavinga, Serotine Dundu, Mama Paulina Makango, Mama Bota Konisa Mavinga, Kolo, Aïba Robate, on a Katami Kiliapoto, Nzambe Lola a facilité Ania Mavinga, la fille à papa, Farosi, Aïssa tout Faroqueur, Wana monté ma Konisa Mavinga vraiment, JB Koumalou, les pétroliers de Dallas, donc Kies Kongoma. Courage Nzambe Lola a facilité ma camunio tout et que ça la biso toujours très bien toye bakaka ke ngambu ya bomo itondima et ça déjà toujours ma belé boss Clovis et Fipa donc monté ma Doris Nzambe Lola a facilité que ma camunio tout et que ça la biso ma toujours très bien vraiment dielo mata vraiment cascade d'ignon surtout na bouchon et là comme ça na mboka oh batbalé aka les premiers les deux dans la fosse au liate les trois pas au liate ah ya on a dans les lamba effectivement on a raison très bien et lamba nyo tu es là et lamba voilà merci beaucoup c'était la Konistar Mavinga bibliothèque nenga na benga kaye je pense que mission est celle énorme plaisir na bato belé balandi biso to dans la besoin ya ba commentaire na bino ba appel na bino ça la biso énorme plaisir quant à moi je tiens à remercier Sharon Zazib Ozala qui offre au derrière la caméra pourquoi pas dire un grand merci à Arnaud Matoumona la régie finale, je pense directement à mon boss, M. Clovis Fipa. Moté Maman Doris, un grand merci à l'âge Guilain Fipa, Namonia Bruno Lubika, l'argent propre bon soin, Djidjongo Naïmen, terre avantageuse pour toi éternel. Un grand merci à Chico Lubanda, deux fois maître, big dédicace à vous, Rodrigue Matende, Master Yaziza Lukusa, Olivier Lunyanga, grand pote Nenga Mkete, et puis Namoni Soussou, Junior Chite, depuis